quand même lingala. Mais na préciser ça ba musique à kala. Pour ma musique il y a lelo nazo au Congo. Mais avant ils a qui difficile. Pour ils a ba jeu belé na 4 ba jeu de mots tout ça, ils a difficile à comprendre en gros. Mais ngana école à partir ba musicien neti baloko Kenza, bazo yemba malembe, ba Franklin Bukaka, ba lingala wana. Ok, mais lelo sikoyo ndenge ovandi oyebi kolamba biloko nyonso tu ya mboka na biso ezaka ndeni ni po ovanda vraiment na mobali no olamba biloko ya mboka na biso. Bon, en vérité ndenge na lobi tout à l'heure na eza Jonanga liboso. Na yebaki vraiment kolamba te. Français hein. Po shengai bon, oyebi ba à l'aise amer, azotikanga calme, c'est pas grave. Ngana boya kinanga ko yekola bo. Na yebaki rien. Tana bandi ko yekola na couple nangai na ekolika damage na bino. Damage na biso exemple nini moko sore bolamba. Spécialité nangai za mfumbwa. O ba yebi ke mfumbwa ya mundelendel donc dégâts. Après nazo lamba nyonso pondu madesu voilà nyonso. Maintenant on lia rango kuta na pe na ba na communauté na yo française est-ce que vous rappelez bolepe olambeli pe bango la ki bango bali. Là neti frère ya nangai ya lingika oseille Côte de Port semoule. Azole lango fort. Donc ngai. Alinga ngai alia. Balingango fort. Vraiment lelo bisonyo surtout ba congolais tuzomona ndenge esengo ya ozala vraiment congolais poto yambi française na kati na biso avant dit combien de temps bovandi na mobali na yo oyo balbaki oui mais la raté baya kaka 2 mois une année 2 ans baboyani mais yo bofandi combien de temps. En tout cas ma solo wana ya que mondele na kobo bako melate en tout cas ezo se kisanga fort parce que ngai banda na za jona ngai na mona ba divorce hein pas bino et belé bon biso to sali to kokisa 19 ans na mois de juin donc bientôt 20 ans. Félicitations déjà nga diamano na pesibino parce que ba o balobaka ke mundele na mutu mundu bafanda rate mais lelo obiso to yambi basali 19 ans même ba congolais na congolais so ba balani même 5 ans je pense que zara epenza ebele oyebisa ba oyo ba bali mindele balobaka to bala mindele ka pona mikanda peut-être oyebisa bangoni te pona mikanda bon ezali mais en tout cas ils a affaire à bolingo et déjà soko bali mutu ya ekolo mususu soko zwika mutu ye moko au bois si culture et ko simbate donc ezate que na lingi na bala noir nanga po na lingi noir ngai avant na linga noir na linga déjà culture na voyagea na koma Congo te mais na voyagea na mboka mususu Afrique de l'Ouest tout ça na tomba